lobby na wenge 12 raté tout le monde qui yango et pas Blaise Boula tout mbote mais a Betty Weranson Kara yozala ki wana maître ninja mais quand on expliquer biso Monica fait gola a pesika mbote sika wana mon frère na bisio ezaki bien moko ti abimi il ka kibi Alexa Kimaele qu'est-ce que ça soit problème bon il y a Blaise Boula vers Weranson vous comprenez dans ce tas de ça yo OK donc on a besoin sika wana za moment moko motu fo mutu esala on l'accepte na oui dans c'est un télo OK voilà ekotaka oyo tomoni même tina matanga place à mawa Blaise Boula boyi ko pesa Weranson mbote après faire gola zo ki temps ya ko pesa venaye mbote donc mbote a fait rigoler les qui a Blaise Boula na valeur te a lobby jour et pas au kufa na matanga na ye moto aya eza moto peut-être eza yenenge azolobela mais na réalité monsieur alobela on te faut ba contexte nini oya bimisela donc na ko kota te pona ba pourquoi ya bimisela là na za d'accord na yo akufela ba parents ou rançon pas ya te oui j'ai même qu'il n'a pas ya te chair de poule fait rigoler les padres do ya koloba ko mingite et loko yo j'essaie d'abord il y a salutation et là c'est que il y a cola makais on les a blaguité natanga tala raba message ba féliciter na niveau des pas réaction ana qui n'a pas ba golo a jour ngo izala ki somo et puis ba wengamen Aden donc ils ont pas fait pas na bango babi faire l'équipe ya ebele na maele mbote ya pesi ba mbote na bakulu tunaye président Adolphe pesi mbote la emei Pacho Panda pesi mbote na président Binanda pesi mbote na les grands formateurs de la forêt l'autre osenga bandeko baya parce que ba mon retour ya roi retour du roi le roi de la forêt ba o ba sombi déjà ba billet na bango ba ono ba sombi te ba continuer ko somba ko ko no ba nungu te yo ya ka se place vivre nini oyo oleka soki yo moko pesi sa moté ya ko beti les ambabe forumona ki mona meso soki yo moni parce que ezana ba tourner ko salema et rotinda bino tant to ya to poser et lo musuto o yaza nango wana ne scott boye bake makambo sandeni ah bon donc bande ko nyoso tout le monde to kaleka à Paris non bande bana Bruxelles bazana na ba province bande bana ba Suisse mai o bazana Londres Allemagne les États-Unis ouais, vivre événement le 15 février avec les rois de la forêt Weranson les rois des stratégies Afrique les akenami qu'il y a qu'on représente Afrique voilà. Parmi les bons il y a le meilleur Général Investment Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Michael Okamba
Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci surtout na bateau, tout va repartager na bateau yo, ba commenter surtout ba vidéo na biso et rosala biso énormément bien. Merci une équipe Mobimba et Africa Elengi Télévision. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Ninja Sikatenda. Avec lui, on va essayer de parler de tout, sauf rien aux actualités. Et puis, vous allez mieux placé à répondre à la question de tout. Pourquoi pas, Tobetali Solo, il y a le 15 février, il y a à Paris, Grand Arena, avec Maître Ninja de Wiranson, de Wenge Musica, Maison Mère. Pourquoi pas, Tobetali Solo, il y a Obsèque, il y a Seguin Mignon Maniata, on a mon Maître Ninja du début jusqu'à la fin. Je pense que tu reçois détails tout au long de cette émission. Merci vraiment la bateau tout soutien Arabiso de près de loin. Un grand merci Naya Théo Zambro Tao Aliar à jamais dollar et là pourquoi pas Naya Willy Moucheni l'unique et les seuls les véritables codes mécéno à Katana jamais. Un grand merci à Drey Mabaya, un bon tonton Drey Mabaya, il n'y a pas de comme toi. Merci à Dada Ulungu na Suisse pour la benaraï maman sociale Dada Ulungu. Merci pour tout. Merci vraiment la bateau tout Baling Arabiso rechanter ça derrière la caméra, soit aux amis moral nanga à fond la bissure ça là vraiment bien là. J'ai dit déjà bonsoir à Maître Ninja Sikatenda. Bonsoir. Bonne santé Maître. Kimia. Je pense que Marambo tout c'est bon. Ouais, mais comme tu vidé, c'est que tu rythme notre repos. Il y a eu Marambo tout ça qui nango. Voilà. Siko ça va. Siko ça va. Voilà, Maître Ninja va devoir la biso partout au monde. Je pense qu'il y a des gens à Monarao tout près à Wiranson, les rois de la forêt. Mais à la moment où on a sous Maître Ninja té. Au Girarango comment Maître Ninja a un engagement, mon sous soit Aza toujours derrière Wiranson, les rois de la forêt. Bon, Maître Ninja, faut que d'abord. Naza et pas les rois de la forêt, Naza na Wenge Musica Maison Mère. Entreprise Zaire nous sommes en mouvement. Donc voyage Kili contre Zoya. Donc tout ça va. Naza toujours. Maître Ninja dans la plateforme Yaba Maître pour normalement on a ba organisation belé Oeza or Wiranson Oeza or Wenge Musica Maison Mère. Habité ça se passe comment Oza na ba plateforme Oza na association Oza na groupe moro Geraka tant que Maître Ninja ou soit ou Ezakaka bolingo o la kisa auprès ya bandero na mususu. Bon tous on a ba groupe belé on a ba groupe belé sotali Ngamogona nous naza présent il y a association nanga ba maître volontaire. OK. Au monde ba maître volontaire ezaki moko na nenga district ya Chango to banda na nenga Chango ti to commission go Ishasa Mobimba na vandaka jour susu ezala 7h dimanche na vanda na bula so na beti ba calcul kozala na ba non 7. Oh, ça date. Après na ba entrée ka ya Afdel wana. Donc nazwa ki initiative mogo na monaki ton rebelle à côté. Bani ba na bozo ba po ba na ndenga Chango. Mais tant que biso toza penza ba natif ya Chango. Natif ya Chango. To tika ki loko wana ndengo wana te. Oya ko kanga to kangaki. Oya ko memana l'état pe to memaki. Et bah ils qui pendant que mouvement montueux soit ça qui na mouvement ya koluka ko kanga rebelle hein biso ça qui on a ndinga bien ya ngomoni jour sous na ko vendre habiter photo créer
effectif na biso ya armée baza na bango la police batege la police donc ba service on a surtout basaka musala mais frère Patrice Kutaimbango au monde les camois ça de masiko moto zo pelawa ti bo benga ko mona anti incendie na retard na ko seziki yango biso ko za la pemena ba konzi to bana likambo koto anti incendie pour que l'on ezangaka chaque commune bakarone za ata DD plus en amour rapidité si un problème parce que la minute ce qui a épeli et bimana commune à Bandalti et que utaka Gombe oui oui ta wana déjà ba dégâts embouteillage yango biloko mususu ke zo la marque yango faut ba partenaire mususu pe faut ba eba muto alingi mboka na oluka pied ezala to vandi to ko boulot na bité to benga ba liter ba karatéka ba judoka ba catcheur ba boxeur self défense to bengi ba discipline ngam na benga omoni kambo yo bobi na ke na proposition lelo tozo benga général Elvis OK soldat du peuple wana zaki commandant donc tout qui te monier o e baka colonel Elvis colonel Elvis oui oui dans général je te Elvis te bife moni e bossa la parade na bino et l'on est zanga qui est yoza vie to zana événement na biso mo manifestation na biso sportive yoza la wana pour soutenir biso biso peut ko ya na implice et parade ça biso toye o yozo loba biso toyo tozo capter ngo so qui peut mouvement mo ça na bambila ensemble ya ko kanga bato sala et pas passer rapport mon ngi c'est wana vena biso Théophile Mbemba pas ça mon chango oui oui Théophile a profité ko pesa mbote bisika zali parce que bongo a bengi bise OK c'est bozé idabie a bengi nga moko parce que ve parler ne monsieur zaki na so côté entre abattoir avenue démocratie fait à ba 20h ti a zone P0 abili kambo nawe j'ai pesa kinga Elvis balanga eza idée bien mais bosala mon brutalité OK bosala mon sagesse et vous allez bien yango monique et sengaki ke tout ça la makambo na ba mettre volontaire street eza vanda après nazali susu président il y a Asbel autozomenga lisu likolo lisu oh kengela ngata na kengela to pesa mo de wana to sana ba mama na ba tata donc muyibi soka yibi na 15h monier pas ça sokota mbala mo ba cheka coup de fil on mona bato bazana kisi ndengeni non quartier na biso lelo okokota na Rwanda na biso sokota na Rwanda 16h juste ti to comme ba 2 minutes ba ko identifier que congolais mo côté za jaboye a ofanda voilà eza iloko moko ke ezo pesa biso mayele ya ko fe na ba quartier na ba veni na biso na Kinshasa na biso na Congo na biso en plus toza une association des sportifs sans frontières ASAF président isa maître Junior Katakata initiateur isa maître Kiwaka il y a pesaka idée ce que to panzango il y a district quoi zalinga ce qu'on a zotala chango na ndinga chango oh mais eroleka bien il y a aussi des difficultés aussi peut-être l'état to ba konza mboka ba tchabino maboko pour que bo promouvoir les sous organisation na bino ido bozana ngo pona kosunga peuple congolais pona kosunga aussi vision à chef de l'état omoni lelo mon frère na web selo moko Congo na biso za na bato mususu lelo elo ezanga bango za makoki OK bako ko sala please un souper comme si mokili parce que tous en a battu belé tous en a battu belé OK lelo ba vandi voilà bana balar na ba on même ba yeba elo ni ba sala mo moti azoka yebisa na momoto ko pese exemple sur côté d'entrée la biso abattoir tous en a première entrée conteneur Morezawana na avant comme abattoir monsieur Zali liboso abattoir Zali opusani avenue Munene Zali na souka terminé c'est na rai pesa après P6 moko qui n'est pas coûté effectif abattoir monsieur basa 15 OK mais les kamba ben koto désordre ba kabola ndenge ba ibo gérer mais soki sikoyo idée ba mettre chaque avenue bazaza na ndenge penza ya poste moko ya ba sportif et bika makambo ya sécurité
concile a pesi bon ton limite aux ubino bon ça combien bon ça va biso tout ça quoi 2000 na 2000 on a bon to kaboli na masina chebino bon ça quoi 100 excusez bon ça 100 éléments pour intervention bah l'excès bino salaire et ça parce que papa problème ils ont bon mal les aga ni kamoni konda chicon je pense que ça té biso sala tant on doit mettre volonté pour la sabaninga non surtout ça à quelque part na zakana wera c'est bien on a zoka kuna na ko panza ngo pe na ndenge nanga mais ce peut l'état tché maboko et que pesa sous makasi on comprend terme sous mon baye sous yebsanga tona ba mettre épelé ou à pratiquer comme il faut problème surtout ça quand on a ba ndenge ba conception sport au moins on appelle un bon lutteur à outaki compétition aye bazo pese médaille wana toujours bisa bino bandeko ezaka l'arte médaille à l'art ezaka ke ba titre moko ezaka mérite azo mérité ba pese le brevet eza papier oko tchona parler mais à l'art OK au monde appelle mutazui l'art ya mo ba péter belé zakaka oh voyage mon Maroc tout loin aki belna tout loin pour la nini valeur on ezati mon frère ngana uta compétition na nini ya biso na tokene na Londres Joey Redman aza champion Angleterre pona na bunda na ye na biso na ba condition bazo checkenga nazana maladie ou bien nazana pona ngeza ndenge nini donc mbala liboso na salle d'examen na ba service na biso mususu ya hygiène na ba service ba makamso mo ba coach plan na zo na mato yibani on a mona ba examen on a ba liboso na vie bon ah oui ils ont raté ba char avec examen on a ngopé mususu to découverte mais on a mona na Londres 2 jours ya kozelisa ba cheka nganzoto OK pour na simana champion skoyo na nenga mabete sko mona place muto na vandaka otamna oyo et pas ministre nan mais sportif à vivre bien à l'aise à vient de na Congo kima mais maître ninja Yuzarana Weranson les rois de la forêt ambassadeur de la paix au azana ba contact ya ndenge na mboka na biso Congo ba ko brancher bino ko pe ko sala ke besoin solution pour na moni ba mettre volontaire mambe ozanga bino pe mingi za soutien ba tia bino maboko pour que bo multiplier travail comme il faut est-ce que s'opposa kao pa Weranson les rois de la forêt oui bisayo musapi moko sokola elongité OK les rois de la forêt d'abord yo yebina ba action humanitaire ya oloba kuti za la raté ba femme violée oyebi tout oyo asala na oyo asala katilelo nazayi moko OK moi mokito manaye kozo mais na moment moko pe yepe sans musique yo ebika mamndenge zala normalement donc je sais ngapna ke bakonzi bao base pembe na mokonzi ya mboka baye bakotala famille sportive et comment ka ba clan moko ba bike azaka na parti oyo bazui oyo parti oyo bazui oka bazaki 200 mais bazui bango ka dende bazui ba matricule so que ça berere pour na besoin sa morale na biso ba sportif parce que tu na makoki wana tu na makoki wana osala parce que tant to bana osala mutatinda biso ezate za pour na lingi mboka nanga oui donc pourquoi eloni ezozanga ke pour soutenir biso voilà pour son nom le baboye na zalakino l'autre fois na concert il y a héritier Watanabe na stade Vélodrome la moni comment osa motiver comment osa organiser na ki ndenge ni sotala bakar na bité son monaka oyaki na ba Land Rover je pense que moi mystique oui siko ba jeep on a yeba ke ba jeep on a ndenge zana nyonso za ngate eza bakar ya location OK o louer binda bakar wana o tchesiko renforcer ba sportif et ça ba guerrier ba sportif au bazali bien instruit bien ya toketo chia poa ya den wenge futo salawana yango monaki ya moto eningo wana carrément na ebité okaki libanga okaki désordre okaki non merci même eloro na eko mona ngo lisusu na matanga ya Seguin na eko mona na matanga Seguin jour corps ikomaki Kinshasa merci na moni organisation wana ozo sentir que ozo gérer ba leader ozo gérer public pas de distraction, pas de libanga, pas de nini, maîtrise wana maître ninja.
Donc comme on dirait plateforme, lelo organisation est rose en amboka, bah épée, bah bengi maître ninja. Est-ce que vous pouvez gérer les bisous locaux du début jusqu'à la fin? Pour nous moni déjà bilembo. Na moni on a concert héritier, place au public il y a ndenge na ndenge zali mais na moni comment maîtriser ça là. Moni olobi na openda merci d'abord. Ba liboso pena ça la émission nazo mona penza qui oza moi maël. Merci beaucoup. Question aux opposés wana pesa meni mutu tuté. Ya mo baninga muso penza fo bazonga na ndenge penza et ben chic va l'air ça bango en solo là déontologie voilà omoni le long la vie au cause de nos sportifs faisait des cas vitamines sportif faisait des cas noir sportif faisait des cas boki sportif faisait des cas qui koloba na voix moko soit il y a base et bangi ça va tout donc sur total lelo muto ba bengi maître d'abord maître et ça déjà maîtrise. Il faut maîtriser ma camonsous. Et puis bateau yozo gérer ba yo kayo. Bon ça la musala ils ont un problème mon côté. Et Corée comment il va minuit. Oui. Tout le monde qu'il faut président Jibias a déjà sécurisé. Bat bazala qui toujours une côté Corée côté qui na douane. Faut pas checker. Balinga batala iloko nini ye obikamboka makambo bele faut baeba voilà batali service oyo pe ba yaki pona ya funéral donc tout un bon mémoire ba yoka ki biso to pesi bango idée to biso de tozawa photo ke na boke na biso malem za cortège to ke ni na mutute lokola balobi ke bon papa chéri atike na 2 minutes azobe mata podium to longwa to ke na mbako rali non to ke na corps malembe bayokaki to mimi banda to jouer classement to sali ba carnier za liboso il faut le dire par police monteur à landi nana landi premier ceinture lazali ezalaki parce que to jouer ki tamoko batamoni cercueil na kati ya corbière wana ezopela mine na babike corps yango wana OK yango ti o ezaki sika na salaki ngana koti liboso na maître bay allez à partir wana toujours le masco total penda contrôle que moteur là code donc malé petit to comme na cinquantaine obi que famille wenge basé pelé okuta batu ebele o ba même pas même ba comment aéroport oui mais bazaki na 50 comme que batu tout ba na posa faut ba mon accord est-ce que papa est roto qui déjà ba désert tout font la corps pour faut de mona si réellement a koufi ce qu'il faut convaincre le public wana oyebisa bango dans moment où aussi mbati ba kaleb Dakar de bisi bango ya malembe penda ya malembe bozela to na ndenge moko boye wana ezaki no premier soin politique ba comprendre que ba komona mais ezaki bongoti to koti ba konzi o e bongaki ke fo ba mona ba koti bango ba moni kinda wi réellement bango wana do moni ke population balimba ya ndeto blocage to bi mutu moya ko ta risoso exact bozela 24 heures makamdu ndenge ezala to pesa no programme wana mutu so za posa ko se cliner devant corps et ça non problème mais ya comment encore ezaka ke koyeba musala so ezaki mutu onaza mutu ya ba drogue naza mutu moko ya ba noa ya ba kwiti na ko la siko tala makamusu ne place yaka si tu évolues. Ah bon. Voilà, Maître Ninja, je pense que tu évolues vraiment dans ma organisation et obsèque qui est mignon, mais avant tout, la ligne qui to mekakosola mukie message ya page noire oyo moko ya ba sportif faza parmi ba légende pe ba icône ya catch ya mbora na biso auti kotika biso au nom de Edingwe moto na ngenge na ebite nouvelle wano ya mbaki ya mololenge nini Maître Ninja koka ki Edingwe atiki biso bon koyoka tango message yaki parce que zaki je écouter nga na zaina quelque part na ville mbula moko ebetaki ba tonnerre moko ndimate babi wana eza message oya alobaka avant jour okufa bakake ebetami mbula wana to mona mbula bongo te
après quelques minutes nazui coup de fil bakomo benga ote edingwa dai bon est-ce qu'il faut na contact na président de la fédération on peut passer direct na bandeko de ba confirmer edingwa dai bon pendant nga nenga mabete nazui yango na raisonner ka vie wana biso non même to botama kité to botami to kutaye pe to koma ko solola to mona vie yango nenga zalaki ezalo ko la mutu moko azoleka menanzela yo mona muki obeta maboko mais ce que comme pena mo boso wana ye na raisonner na bien vie yango zakande boy vie penda ki mais entre temps yo ma solo akufi ezongi trop bato bakasaki on est plusieurs fois qui akufi makufite yango moni bato pe batuna ba question to bino bozela bo mais ça les capacité parce que toujours on a ndenge ba sportif tout le monde n'avait anyokwami des fois que no paiement to senga n'avait a que no paiement nzambe aya mamolimo na parce que asali trop na makambo na biso pe ya sport lelo soki pe kati zotama etangama ezayi ngane nazawa naza champion intercontinental lelo ceinture ngana naza nango na Congo nazanga moko OK oui naza kwa numéro 1 ba kacher oui parce que biso pono koma kacher na ndenge ya fétiche wana te ndenge baninga bakenda na makambo susu faut tourner la lit lit libre gréco-romain Kombosol ndego pesa mutu makasi aya kachero wana tango ya siko yo moko kokomota ba branche na okene koto banganga bien na okene koto technique voilà parce que dit ça boye ngalelo na temps normal na ko mutu te na ebike donc yeso satika batuni soit abeta ba coup de tête dans les vides azala ndenge moko azikisa batu ba moto na temps wana compétition wana yati atoko mina fédération ba bike mutu wana na baline na ye yete ya kaboye na bibotu bongo total soki yo kozonga maître ninja sikatenda na kozonga mwa muke parce que na mono ki même akambo Seguin voilà non maman Seguin tozonga nganga to si c'est dingo poto bamba Seguin mais ya kosola pendeza dingo d'abord toza ko message naza quoi ko signaler na population surtout vedi azate oboye baka hedingo tala nzambe na likolo tala na c'est oui donc mon vanité de vanité na tout est vanité donc inutile ya yo mutu place au vandi obanda komi mona mokileza yo donc mona batu lokola batute oyi ba père moko donc nga na sepela na ba moment oizaka ke na moni mutakofi de conscience mutamu fezongaka si est-ce que ngape lobi na kokufa est-ce que muto ngana eloni ezangi ke ngai ya kufa te yazala donc faut komi tout dans la vie yango même na monde na bino bilo musufu bo et ça moment faut tika yango normalement oui bon ça musala mais faut la nzambe toza ya nzambe si pe mona za na misoso kolo na ngobika ngazati siko batu mususu bakoma ko mona batu lokola penza esclave kutu moi bien biloko te voilà maître ninja sikatenda na habité côté organisation d'ensemble ya matanga ya obsèque ya Seguin Mignon Maniata et l'équipe comment pose qui du début jusqu'à la fin toyaki bien premier jour ya veillé au monaki bakozutu banobenga ninja boni kuna mokozi c'est bon OK c'est bon biso photo le mwana biso d'ailleurs le roi de la forêt bengi ninja boni kuna ngai mokozi OK ngade na zonga après awa no monitor ba artiste na muté ninja wana ngana yeli petit na ngai aye matalana te en fait ngana ye prendre na matanga parce que Seguin place azali ayebi pinda ke venaye explication te na oyana nga wana ngabi pose ko pesa nga ata 30 minutes abi namoni na yo protocole na mona ozo memanga na ndenge mususu na mona mutakoti tu es obligé à passer place avant à combien 22h à longue ba 3h après tout le monde a papa chéri payé tout le monde a Adolphe Dominguez tout le monde a Didier Marcella fondé tout le monde y est donc les gars qui bien
bato nyonso bayaki ezaka otangi wana surtout côté bana wenge bato bayaki ebele namona soki kana Didier Masela héritier Ferregola aussi Chetani. Bon, nini ya malamu esepelisaki yo surtout côté entre eux les artistes. On a sepeleka bato tango bamona ke arrivé à ouvrir la sumoni bat baye belé balaksikena donc mutu penza Azali, vieux baben Azasila, Igwe de la Forêt, bato ba sepelé ba interview ezala ki wana la caméraman bazwa ki image après koya sous papa chéri zo la bato bazana bo moy. Tout le monde a su arrivé à Ferregola et Adolphe Dominguez RAE bazana papa chéri Tata l'homme de 12. Donc ça perd. Ah bon, les gars ça perd, il y a Cla Wenge. Héritier sous dégâts. Les restes bateau tout le monde est passé au monde de ça. Le bateau bando yana full bateau ba oningisa. Le bateau bazo l'accent na bon moi bazali. Parce que blum ça la présence physique ça compte. Et compte ka. Mais ça la on est ni tant au monde la biloko bongo surtout na bateau ba outi na libumu ya weranson. Et l'accent ils étaient malamba et ba ngona mbumana. Et là ça katia moto wana kanga kembo na été faut penser à partager gloire na ye. C'est ça le col est mon col mokili sur te benga Nzambe. Quand peut être polo. Surtout zo bon de là parce que yo déjà au sala jeune. Oui, na la jeune. Oui. Sec. Na jeune. Ya mai. Tika. On mélange juste mai. Papa. On mélange na poko. Tala, soza na présence Nzambe. Au monde on no batuti. On o ka Nzambe. Très bien. Pour ça la muninga mabe o kokate. Pour zo mona kene na salle mabe c'est que na bimi na ban Nzambe. Normalement. Oh. Tala mutu oyo akenda ka église te ayoka maté ya te seke. Aza mutu te. Ouais, on a vu o tala binabe o ya kutu tala baninga o ya binabe te mais on a raison nga nazala empoisonné jour ba détecteur que na poison mutu a détecteur on va bato ba double misu ayebisanga na beta e plus que o asalio vu que hier na uté ozo baptême na fc tika nzamba gérer oza maele tika nzamba gérer to ozong sa mabe na mabete mais jugement nzambe nde sala normalement on a vu faut sala ka bola mo belé bola mo ka kozo sala wana mon frère na kosa oti ya mo de kangaka si ils n'ont pas changé ba komba batu. Ah bon. Yo emsu ba ibi Adonai mais nzamba zo mono na ndenge msusu. Si. Voilà, maître Ninja, we keta ngobeta masolo nzambe batu bena ba parler bazo ntimati. Ba maître a rappelé na wera, ngobeta masolo nzambe. Na ko la raté, moi ba place tanga kezati. Jou ba ko découvrir le roi de la forêt binga na temps normal. Non na wengeti. Wenge d'ensemble, na beta musoma mukie. Voilà. Wenge d'ensemble na mona rabango. Nazarananga président JB ba président Bikaka ba conscience séparation de siko wana que to kuta ba masat na kuta gibajo na kuta 90 bato na kuta ba dashi ana mikili maintenant to sali bloc to sali bloc wana ngana yene bango idina bi papa na moni trop bandal bino toi na moni mutangingirti na moni pe mutachangote na moni pe mutakalukati mutakimanse kazati zoka attendre au monde bansoni baza tout Congo monde entier yango moni asala système sikoyena ngana yi eza na ye na principe ba oya ngata ma pesingam pifo makoki yo gérer sécurité force qu'on a ya na on a ndenge ke il nous fait la force parce que pourquoi beaucoup qui ne sont à kin aya musupi batala ba ya na biso zakana ba ko tshela biso ku renfort mususu hello ya mutu ba stratégie si yango na zwa pinda ki chasse mobimba Tukin bazali 24 communes ba ko za sous DD na sécurité na maison mère oh ngaza bongo bisu bongo na bango te o trafiquer officier ordonnance azawana ka yemo bongo na ye pa biso comment on ngasima ko na stratégie mingi oui to ta na musika de loin et ça oui parce que photo la idéologie le roi de la forêt za mutu face à la action ba acte
place il y a bien kolobele te akoka mukia comment comme ta renseignement ko kebele oloba loba akoka mukie azolobela azoloba mukie kasi mutamaele te ko so po bandi na nenge abando explique moni nganto nene nazawa naza autant de palais et comme il faut moni ngane naza bo kutu pondu na simbaka te nga fouché comme il faut na l'accès en télévision nenga vivre maboko maboko oliami kumula pesi pendant makayab comme sentinelle dans la vie on a papa ya biso peut te copier ka fili wana OK auto linga ba chéri na biso toujours ba copier pe kaka mapata ba chéri to mère ba chéri les ça la moins belé chéri limbisa pe OK merci Abdamaele voilà et kontaka tous ala ndengo wana et ça la bien donc on a lobake matanga wana vendredi tokei tokomi papa chéri longwe 5h tokeni mbala moko ti na résidence te tokomi na café musique place à place matanga bande ko sala voilà to vandi wana ngana ese merci président lobby oya mabato belé ça na bato ba alanda yo parce que baby ke wana zaki moko na yo so pina président oko kende ko se reposer président wana poser ta 3h du temps oh là là mutalelo kwa papa chéri azate ngambo jour ko na kokate mami se biminga mais na leka moi li tout na raisonner mon amai passe mon frère ça va passer mutu bovandi na ye bozo solo na ye tiku ya briske bon ça kaka te dérange ka sikoyo papa chéri ça fa bi bon no kaka na longwa ninja yaka bon na pesi siko ba consigne mususu asika omoni ba officiel nyonso baroya wana papa chéri a opesa ba consigne a pesi ngala biso to tambola na consigne omoni ba officiel nyonso baroya na yoka te ke mutazangi kit au député au ministre au généraux au ba colonel fou au ba DG donc na pesi yo makambo wana gérer protocole gérer sécurité ngabi nzambe na ngai makambo tondo sala onka boy mais autre pesa mioyo c'est qu'il faut na sala renfort mon frère mutako saote nous fait la force très bien natali ke ngamoko na ko coordonner c'est bien la coordination mais faut na sala équipe moko ya ba chef à section ba chef d'équipe et puis na bureau na stratégie na nommé banin ba chef de file l'homme tao gérer département voilà papa la minute téléphone na bengi président Safi CG Katakata allô président na dossier moko donc il faut renfort lobby na bengi ba téléphoner na zabo on a déjà 5h30 minutes pongi ezoya mais pongi ezokima wana chote voilà natali siko na ndenge totambola mo mona 5h soko koti surtout ngaso na lali omona bina consigne pesa mina lobika ki ngai mtala musangati faut bola musanga 13h attends la obi bonte so na kina okene ba 13h 14h siko yebisanga enterrement et ça déjà faut 12h 13h wana ba heure enterrement 9h déjà faut correr le moyen ya nani oui siko ngai sikana ndala esimbate parce que 13h on les a déjà heure makambo muna esili siko nazaki obligé na vandi na bengi ka téléphone na bikende pesa consigne zo bilamba sala boyboy yake sikatel et na sili siona na bengi sikoyo Samsonic na Bestwenge musique BCBG na benga Richard na bi papa likambo za bisoto to meka ko chapoa bo renforcer nga ba 5 porte coordonné le quoi tozana ni na biso ligue de maître tout chango au présent ezalaka Samson donc to benga na to benga effectif à 40 donc to kometa ba 180 sportifs na presque à consigne ezaka makaro keba polo costume place aux aboboto yango moni samedi ezalaki ke na yoki mutute na yoki papa chéri na ba ordre pesaki menga lingi avant que et comme mon conseiller de vendisseur bu to réserver la place on a battu na mon vanda on a so papa de to jouer rôle lobelo mon menga avant to comme à côté à jour ya enterrement ezalaki samedi na butu ya vendredi wana voilà
arrivé il y a Ferrego là ça fait au moins plusieurs années oyo raconte na Ebouena Weranson et Zalate comment nae ko serrer liboko près à président nae grand frère nae oyo le bisipe batebele et ça là qui on a ni maître ninja yoza qui wana et puis na mona qui tant ka faire assisi ko pesa batumbote au gérer bango bafanda côté mususu ni ne sala que ba leader mususu faut bafanda place mususu batu ya wenge oto to benga ka bambiaka mikolo basa la paix na côté na bango bon elo mona webisa yo d'abord cher de poule Ferrigola les padres ya kolobaku mingi te eloko yo j'essaie d'abord ya salutation et là c'est que ya kola makasi par exemple là quitté na tanga tala raba message ba féliciter na niveau moi des padres réaction ana qui n'a pas ba goloa jour ngo izala qui sont et puis ba wengamen Haden donc ils ont fait pas na bango babi faire l'équipe ba ya belé na maele le mot tu as les réconciliation déjà je on a essayé ça idée babi faire maele j'ai soit sali ya l'équipe ba ya belé na maele ozolanda wana ngati ba message wana yo ngana yo tala ko ya liboso chef de sécurité na yaki masalanga moko aya moninga commandant kombo ko ya tamaye abisinga maître a sikoyo noko avanda wapi ngai papa na monde oyo déjà matanga boye tokina yo esika wana ba pecha bazana yo pona ka chaise to komyo ali na temsi 5 personnes na bi pona chaise azuka kiti moko na bi kiti obino mo simba ngosiko bo gérer soit comme ka peme bo bisinga place toya to cha président avant pesi masamoro ya jouer rôle à protocole tant kaka na ok ya pesi na zoya na full ngabis na pesi consigne na première ceinture deuxième ceinture troisième ceinture quatrième ceinture pas tout ça qui na ba gorille de montagne tout ça qui na ba hirondelle tout ça qui na ba triphasé merci bango awa mutu a bougeté bolé qui ça yena full nae asa passe à Govanda parce que le moment président JB a nord sur la ministre na batu musuto boki ba ministre ba mona biso moi marque ndesiko to Chiraki a vandi na aile droite era vande comme na moment Ogi commandant Ogi commandant là avec ça va mettre c'est bon OK c'est bon et puis na compter batika nzela ba respecter le quoi zaina fula inde omoni musale salema ki wana aya pesi bambote na bakulu tunaye président Dolph pesi mbote la Emei Pachopanda pesi mbote na président Binandam pesi mbote na les grands formateurs de la forêt donc il est le roi de la forêt azan le loko ko prouver suna mokile zakati yaka ke bazong sa bola mwana donc RP Simbote tout le monde va bêti maboko on sait que zaki loko mongo ba ndima ki ngote eza sol ba bazela ngo baba kanta siko mwana hirondelle rebotama konzoka biso tozotala que le roi de la forêt a botama ki le 25 décembre et ça moment où tozo kenenango et ça moment ya bénédiction non ya malédiction très bien tout le monde il fallait ya ozo mamulaka non mais 12 pas wenge ko beta mana e ko yate parce que ndenge za wana papa yo ndenge ka très esprit wenge maître ninja wana raté tom susu les padres rose appellent na robanga oyebi so ko beta ma oyebi so mabeza laki na bombote so mabeza laki tongoto ebiso mabeza mais toujours mon microbe ti biso tala le roi de la forêt monda yomo oyebike asa mutu oyo asa entouré papa na bango azaki serviteur
il y a na bango Patrice Ngoy Mosoko serviteur. Oui. Moi so bala mukana e ba Mampata CDG Masaki. Serviteur. To solo là. Oui. Bana balandi makambo ya maman na bango na papa na bango. Aza entouré les sous. Kabuni Gwalesa. Oh, pasteur Kabuni. Hein? Oui. Talaka batu na zotan aza sous entouré na apôtre Malombe. Oui, apôtre Malombe na Kitambo. Biso ba ninja to uti na nengo so moni sikatende sikoyo tozana mutu oyo amemi pifo amemi continuité ya bokonzi ya Nzambe ya sikatenda Gilles Bumba parce que biso tozaka kuna donc tozo pesa sikoyo makambo donc yo soki démon ngoya na rayon no koya olekate voilà mais Bobby na wenge 12 raté tout monde qui ngo et pas Blaise Boula tutumbo te mais Betty Weranson Kara yozala ki wana maître ninja mais quand on peut expliquer biso monika RF gola a pesika mbote sika wana mon frère na biso yo ezaki bien moko ti abimi eleka kibi Alexa Kimaele bon bisika wana ya matanga batu ba ko tala tiki non que ça soit problème bon il y a Blaise Boula envers Weranson vous comprenez dans ce tali ça yo OK donc au monde a sika wana eza moment moko mutu esala on l'accepte na oui dans c'est un télo. OK voilà Ekotaka ah oui mais qu'est-ce qui vraiment Ferre félicitations bravo à Ferregola maître ninja aujourd'hui qu'est-ce qui se passe entre Blaise Boula et Weranson oyo to moni même tina matanga place à Mawa Blaise Boula boyi ko pesa Weranson mbote après matanga ndeto ko le bois to ke na Notre-Dame on a émission mon frère c'est ça non mais toi on a vendredi na Notre-Dame OK déjà samedi kasi te nazo longolango parce que toi tu as non mais question Blaise Boula apparemment qui m'a biso donc tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre Blaise Boula et Weranson non on a pendant ma bête ça na ba idée na ba questions opposées exactement oyo opposé na te mais copé ça Weranson mbote tout monde qui a monté 15 les grands arena non to comment les solo les grands arena ben to solo ngo calme pepele bien tout le nom vient ça mercredi oui et ba qui répétition oui faut na comme avant comme la répétition voilà tout ça na masolo musu to ça des missions musu na sima opposé ba question yo lingi bon mais la comprendre qu'on dirait il y a quelque chose qui ne va pas entre Weranson et Blaise Boula pour mettre ninja p azoki ma question alors comme il faut même bato ba hôtel biso bazo comprendre donc bato biso déjà ba comprendre que Marama Blaise Boula bazo comprendre que matanga le gars bien Blaise Boula boya ko pesa Weranson mbote mettre ninja zaki on a sur place mais arobetara lisola Ferregola il y a Blaise Boula betia moté Ferregola zoki temps ya ko pesa venaye mbote donc mbote ya Ferregola eleki ya Blaise Boula na valeur papa salaire du péché c'est la mort et le bébé voilà maître ninja le 15 février 2025 à Arena Grand Paris Weranson cette fois-ci de retour avec force pour battre belle bande Rosela Weranson baza bato ba sunelo ka retrouver na musique ya Congo merci basali presque nyonso baza na moment ya maintenance moni bino ba journaliste faut joka ba temps bofandi penza boy patron Mike l'archevêque Mike Lokamba archevêque amisa sula tena nenga au display atika kata patron c'est la promotion dans notre ça longo bon voilà tout le monde est aux États-Unis si là on est en Afrique du Sud après Vezali bon voilà et monsieur na ko bisa yo lelo tous ala quand même honorer bandeko yo lelo ko ebike makambo bango basala tilelo peut-être mon frère nga na komona na yoka gauche na ki droite ya mona tali mais souci na ngeza ndengene omoni makambo oyo ba président JB azolo bango bien ba président JB et président Weranson makambo basala yo yebi
ma balle ekufa na ba palem Ba famille c'est là là tu penza boye neti biso na roye biso ninga famille na biso o mona penza boye père na biso na mère na biso donc ba kabola o muta BCBG o muta tsone siko em supo mona penza jour na mère penza ki ala na salon pour ça le débat ya boy ke jibaleki o pa boy ke wera leki solo bana yo ezaki somo je me suis mon amna benabe tas comme mutanso no mon amna me na bopé kolamba boliete ba pesa kilara bi boliete bino bozo na droit ko lo baté pour nansone ozolanda très bien siko makambu wana ezupe bana baba to ko na bakam vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Ne faut pas tout le vélo. Siko yo ka makambu na lo baba o eza ba clé makana beto eza ba clé très bien siko yo tangu ya ba brasser ba conseiller bébé ta mana foi oui nafiki événement o esalema on fait tout nanga moko sur place ya organisation tu ya sécurité donc wana ku organisation sécurité wana nga siko na za adjoint titulaire nanga ya Willy Baseta OK ana Paris c'est abaya sikoyo o mona penda ke biso to koti concert 22h zela ça nga calcul 22h 22h 23h 23h il est à 0h 0h presque 1h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17h du temps. Nani asalango na histoire na musique te wana ezala te ce qui est vraiment to tsheba Michael Jackson te wana ngana mona chaka zela to tsheba Bob Marley to benga batutu oyo yebi donc penati na Michael Jackson to bima spectacle ba Michael Jackson basala ninga tano mweza ba 1h na ba 1h 2h soki plus 3h du temps comment donc ça soki plus c'est ça ba 2h30 quelque mais oyo papa ba robot be banani ba banzembe aussi là c'est le moment ya ko honorer bango eloko bosalaka normalement biso to monike eloko yo boyela biso eloko moko boy no fate eloko moko boy mais boso la ngota ba 1 million ma 1 million JB et oui ba tanga mutu musute parce que boné basa pona simba batu bazwa relève oyo ba beta oyo après ba na ba martyr so ba beti ba 200 000 personnes là to jusqu'au pouvoir oyo bisa bango bokomi donc pona yo un artiste moroté oyo limbisanga na mona ke comme il faut na komo ki na ndenge mo boy tout cela c'est normal atu mona ma bete to so la rapporter bisa parce que moni bano oyo bana oyo peut-être ba yoka de la forêt ba monete ba moni baleki l'artiste na biso obailelo ça va na ba succès na ninga ma c'est bon surtout zo na histoire ba salle kota la banane ba bandi makambo tête ba style na Mikil na Paris na Bruxelles comme on a dit ceux qui ne sont pas bercés les rois de au Zénith mo ouais la bête on va combien de jours mais au tout bango bazo salo et ça toujours bazar non mais bandeko pe ba yelo ba beta pe ba grande salle oyo pe ba les rois de la forêt pe ba betité mais ba les rois de la forêt baza ba to respecter na musique ya Congo ba grande salle et zo bana comme so déjà beti na 5000 ça grande salle oui mariage ni ya mutu na poto monique ayo sa mariage il y a 100 personnes et à ça la moki ça l'union surtout ya munene et ben na 500 mata tangwana le roi de la forêt a beta so il y a 17000 il y a Bercy bato musu bazaki pété ba beta pété oui toyo ya na Zénith soir Zénith ko beta ba eza mutu a innover be phénomène ko bimana seli kolom pa fait yoka moni lelo bon akota la cheval akota la moto yoka ma moni lelo ya ngomwe bande ko tuba ko moko pe kokota nanga fo ezala ndeni fona kota ndenge ni et kontaka mais bon ba ibike nani koloma solo parce que pas tout le roi de la forêt ndeni ye pa na zota la ka ke congolais sur Niger John a bêtise non il faut pas te faire pas au bimana soit hérité par Oyawana
artiste mosusu mpe akoya wana fali mpo papa akoya wana ok okadeta fo mutu obule na kotanga ti tokotanga bato baza bameilleur non faut tanga bato bakosala makambo bien oui oza d'accord Fabrikas Maestro oui je suis d'accord héritier Watanabe Bina Filé baze belé hein bandeko baze belé bakosala mosala na bango très bien les Patrick Beckham Bakoko Awera tala na musique non esalema te nga na boti yo bimisie oyo tozomona oyo ezaka le roi de la forêt so na Google voilà mais message moi pour la bana poto au Barosela je pense que là mois prochain le 15 février na grand arena na Mikilian Poto non l'autre osenga bandeko baya parce que ba mon retour ya roi retour du roi le roi de la forêt ba o ba sombi déjà ba billet na bango ba ono ba sombi te ba continuer ko somba koyoka no ba nungu te yo yaka sur place vivre nini oyo oleka soki yo moko pesi sango te ya kobeti les amabe forumona kimona meso soki yo moni parce que ezana ba tourner ko salema et rotinda bino tant to ya to poser et lo musuto o yaza nango wana ne Scott boye bake makambo ndenge ni ah bon donc bande ko nyonso tout le monde to kaleka Paris non bande bana Bruxelles baza na ba province bande bana ba Suisse mai o baza na Londres Allemagne les États-Unis ouais revivre événement Braza le 15 février avec les rois de la forêt Weranson les rois des stratégies en Afrique les akenami qu'il y a quel qu'on représente Afrique voilà tous à la wana tous savourer la bonne musique avec Weranson ou à saler belé la musique à Congo voilà je pense que Maître Ninja toujours penon pied les vasans marambe bela rosala Maître Ninja juste une dernière question pour que toka bana biso na yo après mama matanga tout le monde une réaction ya artiste pe monena mort na biso parmi les jeunes ya musique à Congo oyo azalaki absent na obsèque ya Sege Mignon Maniata Kofi Olomide oyo alobi que moto aya na matanga ya mama na été bien te ba parents na été jour yé par okufa bayate. Tu peux dire quoi sur Yango réaction ya Kofi Olomide on entend normal donc au jour où je porté parole na jour où je vois non, Aza artiste Ambour en Abisso. Aza vient Abisso. Ok. Présent. Les gens de la musique à Congo. Oui, oui. Si les lots, musique n'a pas fait, tu me t'as beau en Wazate. Beaucoup bête à la musique, mais na souka bomona boy. Msuba mareli ba kota nango msuba ba bine na piste ngol ba veti quoi azali oui oui donc réaction na ye sur marabout ya liwa pas biso joa rokufa na biso parce que abala petit sem na biso oui oui donc pas na biso ngona pour na lobaki ba respect na ba viol o bango ba sali ba respect na nani na présent Kofi ah ok donc o bango o ya sala donc tilelo a mériter respect na musique à Congo on a relobate pour na relobate ko kota pourquoi yaki ba raison là à lobby jour et pas au kufa na matanga na ye moto aya eza moto peut-être eza yenenge azolobela mais na réalité monsieur alobela on te faut ba contexte nini o ya bimisela donc na ko kota te pona ba pourquoi ya bimisela là na za d'accord na yo pour akufela ba parents ou ranson pa yate oui oui jibem bien na pa yate ba komela ya ta message te yo ozali journaliste moko na début na mono ko banoke ne bien mais na mona yo za moto moko tete la mic comme makamba bandaka nango ya ba polémique non sans polémique hein ouais non sans polémique pour yosa maître oyo ce qui est vrai sans te flatter osa maître européen sonnaire na ba maître lelo oro sala marambo ba maître belé ba salate osa ya wenge musique à maison mère mais tout moni bolingo la kisi jibem pia na papa chéri tout le monde qui bolingo la qui sa qui héritier Watanabe jour à concert héritier na tuna yo epsinga osa capable ya rosala ngo pona ba artiste nyonso donc le roi Kofi Olomide pas artiste na ngana yo kaka réaction na yo par rapport ya ba dire na ye le roi lobi rokota na mozindo te o moti na kena profondeur te na tiki na ngai merci voilà juste
Dernier message, na bateau tout ba disposaki tempo na Rolanda biso bo comprendre que tu mettre ninja en pied levé azap en plein service mandimi ko ya satisfaire bateau barota biso sikoyo. Je pense que sur dossier il y a juste ba question sous garara au sogoro aider biso na singo pena pardon pour na respect à bateau barolanda biso maître ninja Nathalie Tantro qu'est-ce que faisait makasi dossier il y a oui ezapena moi makasi dossier il y a Mike Kalambayi réaction naie envers Dakumuda Batebele basepela qui il y a des gens peut basepela qui pourquoi pas tout n'a pas quand il y a réaction il y a femme Tamar envers pasteur Nema Sikatenda. Bon le cas bosso pour nous appeler rapide tout le monde qui dans les réseaux sociaux il y a batundé bazolo ba propos ya frère Mike Kalambayi oui au monde mon frère mutako sorti na vie auto ça nango lelo. Et ça, net n'a pas battu sur le Japon à pasteur de Niles. Bon, éviter pourquoi elle me souvient à comment on le babongo parce qu'il y a débit toyebi. Alors on va banzondo, mutum super trikaye. Elle me trikaye wana boyebi où est le cas. Bon, pendant qu'on le baquet, les lobes serviteurs mutu a kosambi sa bango ezanzambe. Très bien. Pendant biso bateau yo tozana misuni boye. Moi kobonde la tozaka nango et pesa meli bisoté tous les canaux de télévision mutum so lo bango so so prendre la base à l'équipe comme ganga n'importe quoi ko diminuer ko komisa mutu oyo azozo attendre peut-être jeune mon frère so mutazo attendre pona ko bonde la pona ba paté soit pona ba fidèle ou be pona mboka asa so mninga na ote que ça soit ajo azanango oui on azo lo bana nzambe na lo lazo tala biso. Donc dans zolo ba nzambe na longo na kuna chapeau pour mon niveau to comme na respect donc faut ko banga makamu na nzambe surtout basala nzambe azala ya mabe azala ya oyo kanisi ko mekate ko kene koloba parce que pas nzambe azotala yo na ndenge ke ozolo ba d'abord ezalokuta parce que yeba ke ye azamo sa na nzambe wende dire donc ce que yo okobundana yete ngala okenoka na proverbe moko bon ils a proverbe teza pina la parole les na Bible je cause na Genèse soit Deutéronome oh nzambe azolo bana Abraham longwa na mboka oyo koto zokende muto nyonso akopambola yo nganzambe na sai na pambole oya kolakelo mabe nganzambe na lakelo mabe sika na bangsanga donc dans un temps on juge basala nzambe te donc batu batika bozwa ta ko bondela ti bo bondela nzambe soit tant yo gêner bondela parce que même eloko ebungi na ndako na soko solo ina nzambe ozwi ta koloba nzambe na za na posa na zwa soit chenette nango bi eloko nango ebungi na yeba muta nzambe aza capable pourquoi tout le monde a basonge Dieu est capable de faire makamu o yo kondimati. OK. Jonathan parce que imaginez yo nego botamo yebate okoma boy mande fo em susunga na za na ngoti. Si. Muta botami ozana poil na nzoto ti. Mais poil e ko bimayo, ozi makasi lobe ko moboka lokolo. Lobi po 8 ans ya koloba. Mato ine ko moyoka miso eza ko mona. Boto pesa ka exemple. Ba o bazana na ba mama em. Ba o ba kufilelo. Ngana bango to l'équipe on a dit donc faut tous en respect na basai na nzambe Mike aza serviteur et nzambe tara moi tout le monde ba lelo ba basa ba mystique ba kala ba chaîne ba lo ba pe ba kisi nanga yango ba misa ba moto tout le monde a kabiso tout le monde ba lo ba kisi na bango mais biso to ko tatola ka kisi te parce que to ba na kisi te très bien donc dazo tatola nzambe na bomo na ye asuki wana na nzambe na ye mais ba tumsu ba osela pe nzambe na lolinga malamu te maître ni papa sata okoko bon ne nazi awa na kamba moko ko sala publicité peut-être to ke non publicité ya batu moko peut-être oyo ba sakana bisote soit bana respect pe ya batu te na komo lobeka sir bango olena lobela makam peut-être kana ya arena bon to baka la mijo olena loba na pesa programme ya arena na pesi programme eloko mususu to ke na contexte wana oui na olena kumisa programme na biso na pesa date na biso mais na ko pesa date ya batu mususu yeba ngo lettre olandanga très bien ndenge moko oya bengami mwana nzambe na mwana satan na ko yate na sala publicité ya diable ke na boya ko sala ya nzambe na ko kumisa nzambe ona ebi mon frère nengo telemi za nzambe oui avant janvier bat bakufaki chaque mois
mois bazo kufa chaque jour même soki siko biso tozo biki za po nzamba na lingi permettre dona ko sa ba blague té na ke koto ya Fatama donc nga ko pese conseil malgré la prière kuna té et pas ya prophète ni masikate na kuna mais na za kuna té na za quelque part mais aza mosai na nzambe conseil na ko pesa soki lisakolezo ya ko négliger té très bien ayoka kaka oyoki lisakoli parce que tamo na ba réseaux sociaux mabe fo yoka peut-être nzambe oya la kise yo zo mona fo po yo bondelaka eza ko neti ngabu mo fa ngabondelaka na ibi nzambe na ibi secret ya dîme na ibi secret of fun na ibi ya kosala sadaka na yebi mais ozala faux ozala vrai oyo yebi singa et outil ça qui pona conseil na kozwa yango na kobondela nzambe oui oui mais tant yo kosala ngo lobi bon soki maloba lobaki et ça sauté ba comme mon noté pas basé belé o m souper basila ndengo mais tant que monde ça ko la yo zo ebisanga mettre ninja liste non na mona ndoko mafuta mo sali parce qu'on a sali fier après 2 ans une année liste comme okangama ko kino hôpital ba vita moi to lo ngwango ezate et commis déjà grave et la maladie moi monsieur ba mona ngote très comme très comme bon a bien prononcé ça va comprendre ngo ba bien et ça que miswa noir et gotika la mais yango ali la carte atoke wa opération simba souté OK ozomona na vie elone se bana muki yoka salela kolinga te ke olaxa deva batu yo posa melaka lelo ngana ko zala nga ndengo moninga bo mena ko lobelo maloba malamu na ko bondela pona yo nzambe pa yoki nzamba yoki parce nzamba zo esalemi donc tous à la moi quand on a président yango boni bible zolo ba mon peuple périt par manque de connaissance soki bayi oyebaki peut-être faut le cas la télévision on s'excuse Arthur Nasala qui boy donc pour na ba na nzambe ebele na zui pena temps le lona meka ko solo parce que biso peut tout ça en tout voilà ba serviteur utako sabinote na moki kala ba pasteur ebele ba boya ka côté ya na YouTube eza ni chaîne ba satana ba yuda mais lelo mona ba pasteur tout ba ya ba sauver na YouTube donc pona lo baké oto lo baka ya mote ba kosa biso kala donc am tabi nenge za wana pona olamba loso faut vivre sa matin mona loso esa ni histoire moko eza lokuta ozo comprendre ozo le lilala lindarine après so melimbuma et bona mutu okape muta bandi kolela ozo banga no masolo moko ba betela biso yango to tchamo na mutu to comme kokola na so melimbuma li tonge yokana keka masolo so moni kunde bembe fo osambela so kite na butoro mona ngo so ko moni ndeko na biso ba binos otolo bakandundu bandundu we o ebembe ne mona la kate mon frère biso na masine na to kunda bandundu ebe donc on a bazo kosa biso siko lelo yo kosa ngandeni tata bo responsable do batu soko zo ipsanga ke otinda ngo pesa nga $100 $1000 pona ke ne ko finga mutuana ou bien na ke no critiquer mutuana ozwa ngati ah bon donc pour on l'action ke toza na moment au photo eba conseil l'ensemble chaque chose à son temps. Merci. Voilà, très bien. Mais décision ni borozwa pona ba communicateur lelo to moment na orchestre commune na batunango ba ko insulter ba leader ya ba kamosusu. Moni batuana surtout pona si là. Ezaka ke bazuyo. Tant bazuyo. So bazuyo. Si ça va. La décision ce qui peut ça bande on a biso lelo soki yo pour lelo on dirait cacho et ça na ngelo te mutakoti lelo lo ba bimi azongeli na eko finga obi kale zakande oka bosaka bino bana jali yo tout c'était moi tembele mo bolami na manza za peto olia oui oui omona mususu pe so makasa to changwa wa awa muna doko o sikoyo eza na moment bilo na bubi tumba bino siko ba bobundi po betino muninga mozo pa bino olela mama na bino mama bisa okango boy yo songa kuna kinoko bunda olela te foko bunda mais ba batu muso za kande nini ko bunda mabeti ko bunda mabezali ko bunda muso za pina ya ko sangela te pina 1 à 1 oyo lo ba boy biso to kuta ba porte ba bitumba ba ka mabo bitumba bo bundi tabo bunda mo na betami koto na mona kota kilobi le koto na mona bukalaki moyena na marché ezate na sa sous bêtise ezate mais conseil en tant que chrétien parce que on a chrétien eza bien te ko finga yozo sepelisa motu
mais il pas que pas nzambe eza kembo te eza gloire te mwana na yo ozote yeni bolanda par exemple ya ba obasa malamu eza te obazo yebisa bible lobi susu mutaza na litomba nini agane nyonso ya mokili et après abongisi yango c'est que batu obaza na posa ya bamema batu na ndenge ya solo ka kindoki basaka na mission na bango obebisa ya ko détruire mais kolo na biso Yesu ayaki pona batu nyonso tu kopesa kimia batu baza na bolamu non ya makambo tozomona lelo surtout insulte ya koloba nga banda na bota matili ono na finga benjour wana te OK ya koloba eloko ya mama na ba partie intime c'est que naza son ah bon voilà pour autour mon lelo tout le monde même ba Sankara de Kuta ba Blaise Élément ba Blanchard Mosaka ba sala communication mais ya lolengo te tout le monde a été Blanchard Mosaka ina te quoi finga we ranson ba tout musu ba sala monde ne no mona yebi na finga bika ba me mangangu anzu donc on a voyage et belete ba sala mais c'est après lobi na yo sikoyo mutu wana finga lobi peut-être ende sikoyo yi koto moko boy pour les gâter mabe tu éviter ba biloko biso to mona mabe na mokili OK tu peux ça conseiller na baleki bazoya monde musique kangama na nzambe parce que kindoke ko uta kota famille nao mais ba loba yina musique très bien parce que oza na nzambe te parce que otie mutu na yo ezaka na whisky o boule na ola la libanda wapi o boule leke lobi na ola la wapi ozo boule dem su chez yo ola la kate mususu yozo katan sur la nzambe même pas 5 minutes mon frère eloko eleki nzambe za exact oui oui lia mate mezana pe très bien o mona olia soso mota pe ko portka ah bon voilà nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui je pense qu'il y a Rosoleza tellement belé mais tant qu'on permettre traiter mettre Ninja dans l'engagement tellement belé. L'autre fois, prochaine fois, tu reçois ton héros solo là vraiment comme il faut pour Maramba solo les ébélés. Maître Ninja, juste un mot de la fin et puis quelques salutations. Okay, bateau, tout va disposer qui tombe pour Orlando Bisso. Mbote Langa, nous avons fait ça dans code mondial. Il y a Willy Mouchen, voilà, le nickel et sel, le véritable code. Mais c'est nous à Katana jamais. Merci. Il y a Willy, tout ça, tout banda qui cesse. Nanenga Chango, toujours qui m'a aidé. Il y a beaucoup de moi balabala, coach propre na Chango, oui. Maître volontaire et Mokalobi, Azokota Makamango. Pourquoi pas na IGF? IGF. Inspecteur Alingeti. Gilles Alingeti. IGF na Maboko, Moussale Rosalama. Mon aninte na papa chéri Binadam. Oyo Tilelo. Azako garder succès naïe. Et puis Aïbi l'autre béni savoir vivre et puis Aïbi considérer bateau donc nanenga mabete Nzambe Papa Mbolaye le roi de la forêt. Oh, mais merci pour la considération Jibem Piana. Je pense que jour en aéroport sécurité y tout beau à tout filmer mais Jibalobi non on est à presse comment on va ça na ba ah bon ba sécurité baye naka na ina kodi na bi présent batika presse ça musala Ninja yebisa bango ya mona zo courage non botika presse. Oh merci beaucoup maître Ninja surtout pour la mécanicien là gauche à droite dans le après où ça les maki très bien parce que mon bino boza batu 100 bino bâtiment mon abiso ezali exact oui ya ngoto lingaka ke lelo même na ba chaîne mais faut comme un partenaire rebelle pas sponsor parce que rosa l'émission 20 fois ou bien 2 fois na journée fait contact moko mais ils ont senga pe siko partenaire soutien surtout ça suivi en plus ba continuer biso mboka nde basala ba message mususu nitozomona makambo oyo ya bakuluna nde bazokondane bango c'est bien communication wana faut ezala makasi et ça te bakonzi ya msu beaucoup boteninga vraiment rigueur te par rapport ya ba
la télévision, tout ça, et ça bien, mais le vitesse, c'est comment on a Internet, oui. Donc, tout ça, on attend, on reconnaître la chaîne, ça, Patrice Mbele, Pro, Elenga Congo, Afrique Elengi, Afrique Info, Kapache TV, La Voix du Peuple, il y a Vincent Tuluizi, Aïcha Okoko, Network. Bachene Zebele, oui. Oh, il fallait pas tellement ébélé. Oh, une communauté. Des bandes à Londres, pourquoi pas Alexis Letton, pourquoi pas Dr. Igmalongi, Honorable Lutumba, Maman Donna Monique, Femme en Express, Quinoa, Ponanite na Mave, Ponanite na Golf Kizolo, Tozobenga, mécène, producteur. Oh, mon vieux Golf Kizola, on a pissé Bamboté depuis Paris. Pourquoi pas na Lomombedi, ne Baoba, Ponanite na CG Katakata, Dr. Pichu Muzungu, Docteur. 90 mètres, Maître Anarega, Maître Koba, Maître David, Bazé Belé, vous voyez que Maître Pakasa Oazali présent à Bissopé à Nenga Catch, Makamotozo dans le point Edingway, programme dans le au monde à Bissoto Kato Tchabinda Kimia, parce que les photos na honneur. Donc, Azo mérité. Son Excellence, ministre Nabiso et Sport, Didier Bidumbu, Bokonzi, Kota Pinda Makambo, Dotozana Simanayo. Malgré makamsu ndenge zalaka yo na kota soko côté zalabi tant au monde toujours tala père moko vero azaki toujours na baleki na biso de biso na ba tozaki na père tout le temps Denis Kambai. Oh, honorable Denis Kambai. Non, il n'y a pas là parmi bateaux marquant côté. Oui, retour il y avait la Gentilité Ngobila. Gentilité Ngobila Mbaka. Oh. Via Zongaki. Ah bon, il est déjà de retour. Voilà, oh, bon rétablissement à Gentilité Ngobila Mbaka. Via l'axaki, au moins makamtu zalanza metamwaye. Mboule beti mais mboule betité. Population mutakimi azati. Via Zongi après une semaine, VMS. On leur sa nzambe yo bateli. Si. Au moins bateau bazo qui m'a pas nzambe. Bateau ba ebi nzambe, ba na souci pe a peuple. Nzambe fa bomba ba. Normalement, bazala zala. Vient na biso ba tu le kwebo. Il est un sénateur. Ngaza kana ba vie. Ouara ba vie. Monsieur Oka déjà le solo avait Théo Zambota. Allez à dollar là la té, il y a Théo. Ah bon. Ça toujours na venation bâti. Dans son mon niveau Théo Zambota, on est venation. Ah, il y a Théo Zambota, Nzamba bâti là vraiment. John Mabaya, oui. Big salutation à John Mabaya. Tous ensemble. Voilà, merci beaucoup. Ba meilleur ve na bande konyo so bolandi biso boyeba ke famille nge musika maison mère tozo lengela milulu kiwere kota makasi tozo lengela milulu boyebi ke mona mboka kalatero koya na mboka ya ngele ya ba ndeko babengaka na putu. Voilà, les rois de la forêt Weranson, les 15 zomi na mitano na et ça tout pour samboté. Zomi papa tout pour samboké zomi na mitano. Te zomi déjà moko mibale misato mitano moto ba sambo zomi na moko zomi na mibale zomi na mitano. Ouais, zomi na mitano 15. Zomi na mitano février Weranson à Bozala. C'est février ce qu'on a et Kimi. Merci beaucoup à Maître Ninja Sikatenda. Merci à abonné fidèle na biso na bateau ba partagera. Merci surtout na bateau tout balinga biso équipe Momba Afrique Elengi Télévision. Je pense que tout le monde a ni bongo au prochain numéro. Bye bye. Michael
Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.